Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, nayebi te soki oza dispo pour na ba question na ngina tout na à propos ya infidélité. Naza dispo maman loba. Maman mibali ba paloli basi. Babi ba maman, ba jeune fille, ba komi na infidélité mon impossible. Ba fille ba komi na système à 3 4. Toyebi te za di ya quoi? Ba fille ba lingi su mobali mon côté eza pona nini? Nayebi te soki oza na ba réponse pour la question. Po ba aventure eleki pa mibali. Yango wana ba fille ba komi na ba 4 misatu mibale. Ba aventure ndeni mama ba bibi no bosa stable. Tata ba chebi ata no mo so tonda te. Eza nini? Basi ba tonda na ba mibali ndem to batonda te. Po biso to su ba ku trop na trop penza na makambo lingo. Tellement to yango trop yango mibali ba kombisa basi mingi libanda. Eza na basi utanda ko ba kombima libanda po mibali bazo bebisa basi. Mibali ba bebisa basi ndeni oza mobali na yo yo moko. Olukaka musoso maka parfum, musoso asomaka nini, musoso maka lipapa kabelo mikolo ba fi kabelo donc boli ko tika tante. Donc mutna na poste na eza dia ko kanga mambali morote. Mibali ndem to alekisi mama. Mibali msusu bazande tingai na zaki na libala. Mais mobali nanga kena obima na mwana musana ngai. Siko ngana bima na zonga pa biso. Siko na tika ba mibali basani ba vivre. Mais siko so na zaki pe fi mo ya mobulu na ngapi na yabo ende na yebo eme na zupi 4 misatu. Mais mibali kanem to babebisa biso. Ya mwana mingi pe ya oloba penza trop ezati. OK, na sepeli beaucoup maman. Donc maman pona mibali ndepe na basa beba infidèle. Yango wana penza kando lobi mama, yango wana penza batu mabe makasi. Biso ngaku ndeti boye nazwa pe ya décision na vanda boye. Commerce na ngande liboso même comme mibali. Mitu passe mama. Na sepeli beaucoup, na sepeli makasi. Merci maman, au revoir. OK. Yaya bonjour. Bonjour maman. Bonio. Bien. Nangi lelo nayebi ki oza étudiante nangi oyemeka mpe kopalola mibali micro etamboli babi mibali bapaloli bino bafi baétudiante babi boza bainfidèle bafi oyo batangaka babi bino donc somo kabelo bolingi mwa parfum mwa de bolingi 3 4 eza poani bokovanda mobali moko te. Ah mama kofanda mobali moko bakipe mpe mobali wango ofanda na ye mobali mosusu motu mpasi okozwa ide te sikoyo tokochange te ndeni bango mono bainfidèle numéro 0. Numéro 0 vraiment. En tout cas, rien à dire. Bon, mon pendako, baba revoir non ba comportement là bango comme ça biso pe to fan dans bango bien. Babi mibali babi basi nde babebisaka atoza ne bien ndenge ni atondaka te ya maka libanda okobebisa te ndenge nini mobali ofandi ne boye akelinga mwasi mosusu jusqu'on ofanda kaka yebisa ngai ofanda te yaya okanga motema te babi mwasi azala na mwa patience wana patience eza nango nde singa azanga na patience ba mosusu aza na patience te to ande ya moko te mais mibali vraiment mal à la tête. Basolaka bien te muso mo azobima na mwana musala muso azobima na mwa jeune fille mo muso apesa mo sino valeur ozoyeba te omuteke ba mo bakitsa mbasi donc mibali pena donc mibali batalisi babi basi nde baze ba infidèle donc lelo yo lobi donc mibali nde pena baze ba infidèle ya numéro 0 mibali infidèle moko ozwa idete. OK, na sepeli vraiment na yoki point de vue na donc mibali babi mibali nde ben fidèle numéro 0. D'abord revoir un peu ndeni ontam wana basi boso bana bato bozo sakana bato. OK, pe pas mibali pe ba opalola toujours babi kota mibali bazo lela ba de pleurer basi ben fidèle. Bali kotika tante 2 3 4 mibali pe koto bazo lela basi pe koto bazo lela. Donc mboka ngo mutu pasikara. Donc à suivre. Yaya bonjour. Bonjour maman. Boni. Bien maman. Babi lelo sur les fidélités tozo palola mibali ba paloli ba jeune fille grave. Babi bino bolingi kotonda te. D4 na ban. Système ban na kini mikolo bo lemba te za dia kwa ba fi bo lemba te poani. Premièrement, mibali bango mono ba infidèle. Matricule 0. Bazé émancipé na infidélité. Au monde des mobile les auto PC nyonso ils attendent se rendre fidèles envers yé et produire l'autre. Et alors comme ta boîte qui ma graine na mabanga et botati. Ba on a ba infidèle. Ba revoir comportement la bombo biso to changer. Pe biso to ra prêt à changer ce qui na lingi mutu. So na lingi mutu na jenza prêt à changer.
Mais bango te ma balinga biso te yango jamais biso toko changer. Jamais impossible. Babi bo changer donc ibino bo changer te pour ba mibali non te ba changer. Bango ba changer na bango te quoi bo biso to changer. Tozo changer pour na bango to produire ne. Et puis c'est sonine. Bango ni baba ozong c'est la biso. Otonda raté parfum kabelo. Baba otonda. Baba otonda. Mais mibali babi bino bo leki mabe makasi. O vivre na yo o mi pesi pa na corps et âme. Yo ozong seloni ake c'était voisine. Toi que c'était jeune fille moi en a point. Toi un jour au monde après biso que non ma maman dit pour baba ma maman biso bima na banzete. Ah papa maman. Lelo kanda mabe batanti baso palo la mibali comme tel à côté mibali pe mibali baso palo la basi babi mibali ben fidélité wapi babi ngi kotonda te 2 4 5 5 baso ba voisin ba voisine baso kongo bali ko tika tante sera lobi mibali botonda mo meka pe ko lembisa sera babi bino pe bo meka pe ko tiana se bolinga mikolo mo mbala so maka mo plante mo ni basa pe bana batuti ya même bible lobi moi ça vivre en sima mobile bo le contraire ni maman ça. Moi ça vivant na simanani. Ya mbalis. Boso mbeso mbela kabelo mabezar. Koto kabelo mutu musoko to asombili papa esa nini? Oh, so yo okipenga bien na luka somta li papa ndeni. Wani poka babila bondas de bien ni jamais mobala bien te amututi. So yo okipenga bien na malibanda poani. Eza ko msusu akipala bango basité, mais moi ça c'est donné pas mais yo bimaka libanda. Abi makali banda akipara moi si tapé ça moi ni 100 francs ni 50 francs moi c'est pas 5 akaete mais yo bi makali banda sikonga mutabongo websanga ke non ona zaka infidèle na za soumise soumission na ba ke luko na banda kuna bango c'est un boy soumise a boy soumission lingi na été pour mibali baso sola bien te mibali kilo trop mibali maloba mabe babandara bien basukara toujours na se mabe o banda bien on promettre mona batu 2 ans 3 ans après na suka mibali baso sola bien mibali bo sola bien bolo bara bien to zape bana batu bon mais un peu ko régler un peu ba problème à suivre toujours na micro baladeur to tambola toujours à suivre quand ko tambola tozo patrouiller tozo kota tozo vérifier to yé ben fidélité ou tara wapi mibali to basi sans plus tarder na moni papa za quelque part to mais un peu ko poser moi ma question sur l'infidélité. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Papa comment nani? Comment on a c'est Routi Manza. Papa lelo vraiment ton sujet na biso infidélité to meka mpe ko tambwisa micro partout babi mibali bolingi ko tonda te mibali bolingi ko so bana ba tout le comme instrument na bino eza pona ni bon infidélité za eza mama kasi na kisasa mais mingi pa ba jeune te mingi eza pa ba papa na ba tonton o ba marié ndem to ba infidélité mama kasi na minute on a kisasa ah babi ba jeune garçon on s'en a moi 3 4 bino bolingi ko tonda to ça moi sinon moi bo ba yebi déjà on li ko tika tante moi 4 li sous moi pembe neza po nini mibali bon souvent vraiment ba jeune ba ne lote ya oza na ba 3 4 pour misali za moi passe les mingi pa ba tonton na ba papa o ba sala rande suite ba combat na bango contre ba jeune fille na biso ya ngomoni mutu nyonso préféré azana des femmes pour basi qui infidélité na ça c'est lequel belé abima na yo mabima pe na tonton mo boy na papa mo boy donc basi ne ba causer ben infidélité bon basi mutu ba causer ben infidélité pour moi ça cause la pétete moi c'est que ça bengi mbang aye po ebike papa na asombela nga boy mais tonton na tant que libérer mukie ya mon infidélité zokota trop c'est que bino mi ba jeune garçon bo libérer bien te on ba fi ba comment kanga na ba tata bon ba jeune boulovement ezavmat ba jeune boulot mais ate batu bana ba avantage eza ba papa o ba sala ya moni bazo zo biso ba mama ya moni biso peto kangama na bango te petit tout na kisasa komane kitoko akomane munene akomane bien o te fier o longwe petit muswai ya moni ki infidélité koti mingi donc comment vivre avec un boy donc sangana to vivre na désordre donc ba jeune fille balingi ba papa biso pe ba jeune garçon tozo débrouiller na nyonso kuta na mama ozuera po tonton moraye na moi muke yo pesa mama $10 tonton moraye na $100 apesi mama qui infidélité koti yango moni na kisasa qui infidélité za grave eza mama kasi po toza po mona mwasi ana mobali moko na kisasa komi problème et bon côté na bino mibali bon côté na biso mobali soko zu déjà chérazo yo kana eto vandia so chérazo yo kana eto vandi nyonso yo le kana amiable mais so chérazo yo katenga pe na changer yo moni qui infidélité koti
Ok, na sepeli beaucoup donc pour na yo basi ndem ba commettre ben infidélité. Basi bazo boma mabe soki ka affaire a chombo eza affaire a muki eza mère akeye omona maki ote car moko elekaki wana mère na kati papa moko akena ye mpona nini bajeune boulot malongo eza te balaka danger eza te bapetite se balingi fakende akota boutique fo araignée sikoyo moto araignée se na kini awa balaka batanto eza te foka bapapa na banani yango moni tozaka na baddd yango moto ezoboma biso. Ok, merci beaucoup papa na sepeli. Ok. Toujours na kati ya tambola cadre ko tambola donc basi ba paloli mibali et comme peut tour mibali ba palola basi babi ba rotika te photo yeba source likamba nani baso causer infidélité na relation amoureuse donc na moni ba papa baza na meke un peu ko approcher bango papa bonjour. Bonjour maman. Comment on nani papa? Comment nga Edi Yebela. Papa Edi Yebela. Papa Edi Yebela balobi mibali baso tike ba otila ba baso tia basa leste babi boso bino nde boso causer ben infidélité babi bino mo boulou eleki donc mibali bolingi ko combler 4 5 6 c'est ça pour nani biso mibali mo boulou eleki mais bon on va te biso leste basi ba otia bino leste ndeni ça wazano yo moko yo kolingi ka libanda bref nakolo bandeni olingi kotika tosala mama na ndako olingi ka obima libanda eza mpo ani bazotia bino à l'aise to azokotia bino à l'aise bon mais le problème eza nini oza mosi mosusu ozali na ndako me aateti makasi ozoka aateti makasi oya boye okoloba ne yango te osala boye yango te osala yango mosu esenga biso ki mbali mpe tobimaka libanda mwa bakosala kaka mwa perdi on va perdre mais monter mais ça ba maman passe maman bazo la bino bozo causer ba infidélité mais na biso que moi aussi muso ko tana na ndako me obika ko zakana mais a muso peso mu kongo pe sima tenga mina ya basala bango baze belé ba bibi ne bo saba bi malibana te biso ka to saba bi malibana te biso saba bi malibana te ngana ko muso ko bete histoire mo boye o sala me pa mo na mo simo boye mbali ne bazakana appresentant jo mo rende si oncle ne mbala ngaki na kamba trop e considération musuzu ake kimangisa ke kamba mbule kangi bango na centre mbule kangi na centre chauffeur abi na buto moto voyager ezate nazonga ndako boya akokuta o mosa no présenter oncle wana donc joka ba mane papa le panga bise me mo mbale moko kota ndako wana mula kaya nda sula mosi no na bike oncle de bande kota ki foba bande tango bimi na sima me ba onde wasala kata ndako akoka kaka mo frako de li osomuna ngote ke basi ne mutu bango mutu abanda mamba bêtise osola bien te bozo sola bien te to sola bien mo biso mamba to sola to sola mbongo ekoma na ndako te salaire ezosuka na nzela ozwa salaire esuki na nzela tenga ndeti nga mo salaire nga liboso azu mo si mutu amona ngo mama bana ne mutu amona ngo vraiment na ya vraiment tele union sona ni mutu partager vraiment habiter vraiment argent de poche bima ngo otikali mususu te bakande ngo sala donc pona yo basi nde ba commettre basi nde vraiment ça ne va pas basi mutu passe bali ba otamona bango no biso mato otambola taka moso mona ndeti nga na chaîne boy o mona o vivre na mosi mais e mutu azo mo père moko boy yo ça le savoir azo mo père abi ke père wana vraiment ke yine mutu a solo la bien mais biso pe mbato solo biso a chaîne peut te solo la biso vraiment solo na bino bien o basi ba okima do basi ba otonda te basi ne ba otonda te basi ba otonda te ça va na sepeli ça va maman toujours na kati otambola mibali ba paloli basi babi basi ba otonda te basi bolingi nini bozo tonda te mibali balembi babi ata bapesi bino likolo na se bo otonda kaka te bozo koka kotonda te eza mpona nini lelo toza toujours en marche totambola toyeba infidélité ezouta wapi mibali babi basi balobi mibali lelo tokoyeba tozaka na toujours na cadre otambola à suivre toujours. Comment mima babi mibali babi na bino babi ba maman bozo tosa te ba maman bozo ben fidèle ba maman bozo sola bien te babi maman aobima na ye le roi alingi na ye azonga ne le roi alingi na ye ali ko tosa mibali te babi maman bozo donc 3 4 boli ko combrer za nini maman mibali mami tune
po mobali ya solo na mwasa kotika ye a sauté na mbetu abimi 5h aye kozonga 23h c'est quand na mobali te mobali na yebe azanga na ba décision zolo ba mobali ya otika mwasi na mbetu te c'est que fa kokisa nyonso ya mwasi o mwasa luka mais mibala lelo soutien pas maso mona mbali mo fane banda mo yebita numéro soutien mbali te ya mwasi te ayebite moi ça la ta sous numéro comme soutien ayebite sous vêtement ayebite moi ça zo bima ayebita couleur sous vêtement moi ça la te menga mbali na yebande o la sous vêtement couleur o mibali baza mabe ndeti nga na part na mibali baza mabe mibali baza ba irresponsable ndeti nga na lobi ndeti na part na mobali baza irresponsable pour mobali solo a occuper bana a occuper moi na ye mais mibala lelo batuna rate bakipaka te loko te nini te ba otangisile bana pa mutu musumu atuna rata te siko yebisanga mama mobala ndenga mibala na okonte mibala na kosangisa bango nyonso mbala moko mama nani siko zo charge ya bana ka ata mobali mais mobali wazo raisonner pe mais parmi mibali baza mabe ndeti bona lamuka 5h yango na otekati na oteka 3 soki 4 pona futa la bana minerval pona futa ka bana minerva tani na oteka mzoto pasi kanga kotisa bimisa sala boy na fandi kana ba moyi mais elobela kuta mobali te bon so na zonga na 23h mabezal so na zonga na ata 0h mabezal so occupé ndako boy te c'est que mobali ça infidèle qui parle ma msuli wana tali mais ngape siko yango sa siko to sala comme trophée ndeti soki yo oke kipe no libanda ngape na mone na mikoki pona za mwasi na osala ngata 3 4 toche e kufelite mama cheli baya papa pa cheli ba ere kokine to yo beta porte oro ya liboso na fungoli mettre ndako biso mibale pour ceux qui osenga na contribuer to futa e kufelite ya nene to zokende Neto fidélité ça na ngo kaka neka to kende neka mboka ngo tambola yango ka mona ndengwana ka ekufelité. OK, on est qui point de vue à maman abi donc qui infidélité ça donc na basi na mibali mo tozo content ndenge moko konti asima ça azate ceux qui mibali baba na mabete mais biso pe toza asima mabe wana te mais comme baba ni mabe biso no sona mulongo mo na bango singa matembelete maman on a point de vue à maman maman ba tombo ki ba maman ba loba loba maman ba lembi comportement mibali ba maman bazo matongo bazozonga mibali mbongo izo mona la te ba maman ba lembi maman bonjour maman ba lobi mibali ba lembi ba bibino bozo tosa te maman biso to saka mibali mais mibali bazo faire souffrir basi tozo nyo kwa mwana façon moko sakana te biso ba maman to comme ko kata pongi 3h pona ko luka pona ko lesa bana mobali so aza mbongo na yese mia bima ake koluka mwasa makangu libanda yango ngape ata na bimi na sina nga mobala limakangu eza problème te pona lesa bana kata ndako pona zo nyoko mana bana mobala koka ko supporter bana te kaleso pa mabutu mobala yebite ke mwasa nga lata kaleso numéro combien soutien kuta yebite mafuta na pakola kuta yebite lokolo kutu ya chaussure na nga pamba yebite neti kutu mobala nga balanga yebi kutu teke na lata lipapa numéro combien elamba pamba kutu na yebite nati makamsu moto lobezate soto lobia donc to baby sikutu donc eza passe eza na mawami kami te to koma olinga basi na basi bolingo koma ya contrat mobile soki esimbite to no pesa bolingo contrat ya 3 mois maman infidélité pour na eza nango possible wana tu sais kufa mama langa et c'est kufa mama fidèle ba nyataka na prince bongolo makolonio tu sais bukanaka donc toche mama sali mobulu moi c'est pas sali sanza na te po mobile mutabandi donc mibali baza mabe mama nga kutu so le ba bandeli mokili pe na zongi na libuma mama langa na ko bala lisute na koki ko bala te na ko linga pe sute na fanda ndako libala c'est mena ke nanga ki ma sœur na ke va na kufa mais na l'église bazo terra biso babi nyoso moi ça soumise ça fidèle ta mabeto kanga motema moi ça za la motema monene mama za motema monene mama langa koza motema monene to supporter ele kineti mobalo nga balakanga to saline mariage mama par moi na katanda kwa lala ka 2 fois nyoso anetika lala kana libanda ngwala kana banani atika ko faire souffrir na mbetu ya hôpital na mwana sali crise alala na église alala na ndako zwila deuxième femme ndako alala naye na kinkole toke ne relaxa kikola bomona
na ndotema la te papa nanda ko sa ile nyonso na banda ko sa nyonso o moi sa sala na kata libala na kata lopango to vanda kaza na basi mi bala vivre na bango siko to loba nini église bazo teya mibali baza mabe mama pasteur balobi ba pasteur balobi mama na ba pasteur balembi komi kaka nzamba sunga Maman, mobali ka boya bimi libanda seke yo pe onde rotosa te. Mama na ngai. Ke pa yo bana bima libanda. Nga soki na libanda bimi libanda lelo pona ndondro na nyoko na tikala na zemi na souffri yango etini kana bima libanda. Pe na zonga na nga pe pa na biso. Ne na zonga pa na biso kutu bomwenga na nzoto so alati pantalon bo kamwa kutu. Donc na koma doko ka pe ko lipute boyi nzoto. Mais na mito so alati liputa e komo lo ba serrer yango ya o serrer. Pona mibali baza mabe. Ah mibali baza mabe mama baza mabe okaka mabe to tika ata basi na mboka. Merci maman, na sepeli beaucoup, na sepeli vraiment. Toujours on a ba maman ba sili ki ba maman ba lobi, toza toujours on a pour ba maman ba boy, ba maman ba royoka te. Le loko opportunité pesa meli bango maman fo ba lobela mibali, ba meke mpe ko palo la bango caractère na bango mabe. Maman lobi fa lobela lelo maman ba otika la simate. Bonjour maman. Bonjour. Maman Boni. Malam ke. Maman comment na? Lauriane. Maman Lauriane babi bino ba maman bozo to sate boli ko respecter ba papa te infidélité la li pa na bino. Infidélité la li pa na biso to ebandaka na bango. Biso to clôturer kaka. Babi bino nde bo bandi bozo to sate ba maman bo bima libanda mingi. Nazalaki donc nasala tout pena nazala fidèle tina suka. Mais ya tiki ngai akeluka libanda. Abina ngani ke yo lokwa libele se kwei na luka o etelema mama toko luka biso nyoso tuto luka o ngape na luka o pe ezana nu ya ba jeune po ngape na zana ngonde mo après oyo mema maladi to yokuta kana ndao donc maman yo permettre na toche ezana ngoka ndengo na rythme ka ya libale mema mabongo maman babi mo sasa motema makasi motema munene motema makasi bazwa libanga nde bacha na motema mwasi mobali nde bacha musuni po mwasi faza motema makasi te so asali to sali yango. Donc maman yo zo permettre na infidèle. Na bete la kutu bato batrichaka maboko. Ponga mo pe na vivre yango. Donc ba nyokola nga se pe ba bazwi pe opportunité aux c'est bon bazongi ici. Pona mibali nde basa mabe. Mibali ba mabe makasti na suka. Mama yango ba sa utezali pe komo pianga de akanda. Ok maman abi kanda mabe kanda nyama maman pa lobe a intervenir aba otika simate tara maman aba lobe la mibali maman bonjour maman maman kombo nai kombo nga maman Paulina maman Paulina babi Serina bino ezaka boete ba fia lelo babi somo mibali lelo babi mibali bazo faire souffrir batu to ebite se Serina bino pe ba papa bande ko faire souffrir bino ka boy oui ngana baraki papa ase asa na vie tango abariki ba o wana botite ayeko baranga to bandi ko bota abimakala lisusu te ngai ya zako myama mwana ngana tuta masango a lotoko ngana zako lamba lotoko nako boko bango yende musana ayeko myamaka ngana zako lamba lotoko na zako pesa moto nde yango na ko isa bana nga ba ko sunga nga pe bien na za d'accord na saka moburu te na vani nanga nako lamba lotoko toko lia na mobile nanga mais mobile ndo malibanda soka bimi libanda siko nga sani wana etalinga ite abimi na ye wana seke papa ndeko occupé na enyoso papa na osa na enyoso azaki osa tu o muke ko zwa asombe nga mo pese ya ko bwa kele ngai ngana za ko bota ba ya lelo somo to yebite to ko pesa bango to lika to lendisa bango mama pona o conseil eza nini pona génération mikolo basi na mibali ko pesa mo conseil na pesa bango kaka vana mosi no malamu mama bana no malamu tala mosi no na kati ya ndako ko bima kalibanda te vanda malamu oboko bana na yo botika ko luka maladi libanda yango na pesa bana nga ya basi na mibali mama babi mwasi akokosa na mwasi mobali ka moko mais mobali akokosa na ya basi ebele abaraki tango ya kolaki abanda ko bala ba mama nde mobali nanga ayeko bala nga na 40 ans na za mwana muke abalinga deja mobali akoki 40 ayeko bala ngai mwana 7 ans mwana 18 ans abalinga to bandi ko bota to boti to koisi bana nde tata ayeko nzambe ayeko benga
Mais maman, génération à lelo, conseil ni no pesa pour lelo mi bali ba komi dans mon bal les gens ont permis en son aye basse belé mais babiso basité. Ah. Doyebite maman. Doyebite la bana lelo Maman zo kokate, maman bieza somme en tout cas ba jeune ya mikolo ba paloli basi lelo na ba ki tokotamba tokota na mama pangu toza toujours wana pona otambola koyeba basi ba paloli mibali pe ba paloli basi babi mibali bazo sola bien te mibali mibali baza mabe okotika mwasi no banane na pasi okokezo mwasi o tango lelo komi na mbongo basi pe mbema basi bazo kata pongi pona ke kolukela mibali mbongo eza nini ba bien fidélité zo tambola ko elo mususu na king toujours na micro balade zo tambola poto yeba infidélité uti wapi bana bazo commettre infidélité basi to mibali toza toujours na wana ba point de vue abatu nde bazo pesa toujours na marche tozo tambola toujours. Maman bonjour. Bonjour maman. Maman si j'ai l'ambition de leser sur l'infidélité maman comment on a comment on a Evelyne Kena maman babi mibali babi basi ba maman bazo tonda te maman bazo bima libanda eza pona nini maman? En tout cas ceux qui vraiment balobi ke ba maman bazo bima libanda na kanisi mabe utaka mingi pa na bango basi ba maman pe bazo bima libanda ba maman ba keseniti mama oyo ayebi nzambe ya bima libanda te quelque soit mobile asali mabe ndenge nini to azobima libanda balobi ke femme sage bâtit sa maison maman zana makasi oyo akozongisa papa avanda na kati ya ndako quelque soit mobulu ya papa quelque soit kotambola ya papa kozwa ndenge nini mais maman aza capable ya kozongisa mobali na ye sérieux azongi na makolo ya mama. Donc maman pona yo oza pena contre ba basi lelo. En tout cas naza contre na basi oyo balingi ko se comparer na mibali ke po mobali azobima ye pe abima po mobali asali boye pa sala eza bongo te po soki tolandi kaka ke bongo wana eza lokwa tozobomana siko tokotonga ndako ndenge nini na biso ba chrétien tokotonga ndako ndenge nini donc maman motema ezalaka toujours abo mama ata mabele kindenge nini lokola déjà si balobake femme azala soumise na mobali na ye toko soumettre toujours na mibali quelque soit mobali ngai na mobali obala ngai menga na kolobala mobali te ozomona mobali tanga longoli mbongo na yazwi makamu na ye nyonso aki kobala mwasi fo vanda azela mobali mwasi akoki kokende te po mobali akeye pa kende te mobali akoki kobala ta basi boni eza ndenge mbongo na so totali ke banda bible banda bokoko na biso kuna totali basi bazaka na bango mais toyokaka te ke mwasi pa bimaki libanda akinai kobala po mobali abalaki toyokaki yango te ndenge moko mpe na biso basi ya lelo o bazobima wana bazwa ntuka na regrete mpo na bango po wana bakobebisa na éducation ya bana na bango po ntango mobali abimi yo mpe mwasi obimi suka ndeni mobali akobengano ya ndako ntango abengano ya ndako bana oyo otiki na ndako soki mwasi mosu aye akoki kosupporte bana te lobi bana na bakomi banani komi kobebisa na éducation ya bana tozobota bana bakomi bafazer bana bakomi bashege misusu yango wana po mama oyo bamama na biso ya kalakala bazali kokanga motema quelque soit pasi quelque soit nzala quelque soit kobima ya mobali basi bazali kovanda kaka nyeka esika wana azotelaka mobali tokanisi babokolaki biso bien bashege bazalaka nde bazali sikoyo te kuluna ezalaki ndenge ezali sikoyo te éducation bana ezobeba mingi na ntina ya divorce soki papa akokende akende yo bete mabolongo na se yebisa nzambe zongiselanga mobali na nga na makolo na nga nzambe akozongisa mobali na yo quelque chose azali mobulu ndenge nini akokomisa ye sérieux nzambe aza na capable ya kosala nyonso mobali na yo akoma sérieux. Merci maman. Maman nansi vraiment bayoki yo en tant que maman pesi pena conseil ki bo maman selon yo conseil ni yo ko pesa na génération lelo ndenge zo telinga na basi na mibali pona infidélité. Conseil na kopesa boye na ba jeune marié oyo bakomi ke aza na kati ya ndako mobali yo zoki mbongo na yo kende na famille mobali ko bala mobali te yenda alingaki yo azwaki mbongo na ye na bandeko ne bakena ko bala yo soko lingi libala vanda na kati ya ndako libala kotala o mobali azosala boye te luka nazo regete mingi na bana basi ya lelo oyo balingi ko prier te o bazali likolo na kati likolo libana miso pe bazo prier mais bazo tambola na kobanga nzambe te aza na kati ya ndako libala azokende kosala ekobo libanda donc ozokotisa malédiction na kati ya ndako na yo vaut mieux soko lingi lisusu libala te senga divorce ke mobali oyo ozosala na koki suko supporter te toka bwana ke ye azobima yo pe lisobima bozokotisa malédiction na kati ya ndako pe boyobebisa éducation ya bana.
Ok, merci maman, merci beaucoup. Maman ça contre Moutali Bosso, ça la contre Bassi. Donc maman peut si conseiller que ba maman donc à lobby a par à Moutouté, à meke pe ko loba entre mobali na moi c'est donc moi si faut ça la toujours soumise parce que mobali ndé muta zo rambon onae pas que ko bala moi si et non que moi si na zo rambon pas que ko bala mobali. Toujours soumission et régner toujours na kata Bassi on a conseil à maman après ça que maman moboti, maman chrétien, maman responsable, maman est bien na kata foyer na enda meke pe lona conseil wana on a mato ya koyoka mekempe koyoka conseil ya maman toujours na compte ya marche tout ça toujours on a pour rotambola micro baladeur na ba ile toko tambola toko patrouiller toko bana rotambola ba veni na ba veni sans plus tarder na moni tonton ça yaya bonjour bonjour maman nangai yaya kombo nani comment nangai Lino Kizaza le président de tous les beaux garçons yale Kizaza yale na sepeli yale babi basi bapaloli mibali pe bapaloli basi balobi basi bazotonda te mibali bazotonda te eza nini olobi nalandi si je ne viens te loba nazali moi distrait babi basi bazotonda te mibali bazotonda te infidélité likambo l'infidélité ezoboma mboka eza nini bon na éviter ce que ça nini il faut sikoyo moi c'est soko azotonda te il faut tuna mobile ne so azotonda te pour nini moi c'est mususu abimaka na yake ne dekonaka azama kamne mususu asaka ya mbali pe na mususu azoyeba ngote mobile azaka kaka zana moi c'est na kati ndako ba nini mais basi mususu atamba azopesa ye apeso ndenge nini yo yebi oza mwasi yebi o mbali o mwasi ko ninga pa mbali mbali azopesa yo zo ndima kaka te na éviter pour ni mwasi so malibanda mobile pe nenga azali wana ozomona yo zo sengelo pa mwasi azopesa yo nyonso esama ki mwasi apesa mobile mwasi azopesa yo bona libanda kuna okobima okoluka nini po bima tozoyeba te na kati wana de mama ndenge ekomi partout presque na kata kin awa le loko wana tozoyeba te so nini wana siko foto tuna nana makama so ndeni to vande na likama to yeba soki za nini na basi na koloba ndenge wana babi basi ne mbo commettre erreur basi ne mbo commettre infidélité yo pona yo za nini eza basi to mibali mde mbo commettre infidélité bon pona ngana zomona nini ti mingi eza basi basi ne mbo commettre infidélité mingi eza basi na ndeni basi na ndenge nini mettons yo olingaki mobile obi ko mobile wana zuyo hein soko olingaki ete il fallait pas olinga ye mais loko so ndimaki mobile na yo bo okobima libanda pona nini okolinga mbali okoboya mbali no pona nini bien comme ba n'importe quoi tant yo olingaki bo bon ça bo dialoguer na kata ndako dialogue ezalaka bien soki dialogue bozo entre mobile na moi so dialogue ezali te makambo simba te mais soki bozo dialoguer na nenga bien nyonso ko le kitoko moi infidélité ezana kati wana te ata dialogue babi mbali ba otonda te libanda ka ozala moi standako mais moi petit chéri mo libanda eza po anini eza po nimi mbali ba wana seke mbala na mesana ndenge wana ya lokolo wana lokolo na ye amesana ndenge wana akendaka na memo balo ebi kesana na mwasi puse eloko ezaka moko ezalo ozoke zwa libanda ezalo ezana kata ndako ezaka moko mais o ayebi kelingi mwasi na kata ndako jamais okina libanda ata omoni aza o abenga soma mwela wana yo tozotala tozoleka ka po ebi na ndako pe ozanga na soma mwela na yo na basi na ide na ngisa ndenge wana ok na sepeli na si yo pena pona yo za ende basi nde ba commettre erreur eza basi ba commettre erreur basi nde pona infidélité les amis pona bango alors ok na sepeli on qui point de vue à papa les beaux gars vraiment de tous les garçons donc na sepeli vraiment à toi merci beaucoup ok à la prochaine merci na sepeli boko toujours na micro balade tozo tambola mon homme tozo pesa point de vue na ye ndenge nini basi bazo tambola ndeni mibali bazo tambola mibali ba lobby ba maman ba lobby ba papa ba lobby bazo de pleurer toujours infidélité tonda ba couple et ça pona nini tozo tambola toujours pona ko sa musana biso à suivre toujours na kati ya 1J4 donc des longues jambes moi ça pembe moi ça pesa bilenge sika ba boya donc wa boya seli mokili na donc ba lobaki ya trop 1J4 ba chéri bazala raté ba koti mai bazomona nsusu te poyemo ko azali moi ça taille ya mulai moi ça pembe moi ça kata masola cha final na kati 1J4 toujours mbanga danze totika olobate là je salue mon boss sika zali vena nga parti libondas mon président en tout cas merci à trop talara pembe na mère Sandrine Bonzambe toujours mère Sandrine Mbala
nayebi ke bosengaki belema bolobi les longues jambes il faut ko lobela makambo so le kalakini il faut ko palola basi baleli il faut ba palola mibali baleli il faut ba palola basi to tambola ki to zwa ki ba elema to meka ko kota un peu partout ba kasavu bu to meka ko zo ba partout ba maman ba lobela ki ba papa ba lobela ki ba papa de pleurer ba ndenge comportement ba maman ba koma ba maman pe na part na bango pe ba lobeli ba paloli ba papa na sibino moko bozo zo ba image toujours na kati ya NJ4 ya ko sepela oui vient na ngai Sebakonde vient na nga longa nzala na si makambo ko jamais ko arriver le talara yo solara bien na ba chérie yo solara bien na basi vient na nga en tout cas lelo na si boti ko landa ndenge masolo eti ko tambola to tamboli to zuba elema ba maman ba lobby ba papa pe ba lobby vraiment to na surprise o muto ko kata un peu likambo oyo to zawana to zo ke ko uzela bino image ya pasteur prophète de la nation prophète Konde Israël Konde azana pona ko conclure na émission na biso ya lelo. Avec ma femme. Je ne sais pas si elle va arriver. Viens. Hein? Bon, oui, viens, Sarah va t'aider. Elle n'est pas chantre, mais elle veut. Je voudrais quand même chanter avec elle. Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a élu avant la fondation du monde. Oh, oh. Pourquoi tu m'as fiancé? Oh, oh. Pourquoi tu m'as fiancé? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a fiancé depuis l'âge de Paul. Pourquoi tu m'as doté? Ah bon? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a doté sur les bois du calvaire. Pourquoi tu m'as marié? Oh, pourquoi tu m'as marié? Ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Si j'ai la réponse, je serai un menteur. Comme
ce que Jésus m'a donné. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a élu avant la fondation du monde. Pourquoi tu m'as fiancé? Pourquoi tu m'as fiancé? Quand on est au Lobaki, toujours dans 4J4 kotambola makasi kozwa ba image na minute toza siko na pas papa prophète de la nation pasteur Konde ameka un peu ko expliquer biso po yende prophète de la nation ameka un peu ko expliquer biso masolo bato ba lobby de totambusi ba micro ba mama ba lobby na façon na bango ba papa pe ba lobby to lukio azali musala nzambe ameka un peu ko kota biso na kati ya Bible to meka un peu ko yeba vérité et infidélité. Donc papa bonjour. Oui, bonjour ma sœur Aurélie. Papa boni. Kimi ezali nzamba zo sala. Papa micro na biso ya lelo vraiment to tamboli pour na kosola sur l'infidélité, ba maman ba meki un peu ko déplérer sur mibali bazo sola bien te, mibali baza mi tout passi. Donc mibali bazo sola bien te, ba maman pe na part na bango ba papa pe ba fundi bango. Donc ba papa bazo déplérer toujours, ba maman baza na infidélité so tambola vraiment sur bango yango toye pa na yo mais un peu ko pesa moi conseil na yo en tant que papa molimo olobi nini pour na sujet. Merci. Et alors liboso ezali avant de répondre yo d'abord faut loba merci parce que moni ba sija boye ebele ba loba ngote ba sija boye ebele ba lunga ko kota ngote puis on patika na ba suspense. D'abord merci peut permettre tout solo lango et ça très très important. Tant au solo ba la fidélité. D'abord fidélité to zwango ezali ezana no muto za sembo. Koza la sembo en fidélité muto pazangi ne sembo. Koza la sembo na kozanga sembo. Alors lokola na musela nzambe na bato nyuso bazolanda biso sikoyo. Fidélité. Tant toujours la fidélité, notre Dieu est fidèle. Nzambe na biso aza fidèle. Aza sima malobane akokisaka yango. Tozuye na nous Dieu fidèle. Un chrétien doit savoir, pas seulement un chrétien, mutu nyonso yeba ke to na nzambo aza fidèle. Nzamba fidèle. Na domaine ya infidélité na fidélité aux batu na landi batu ndenge balobeli. Si on a qui est clair, la fidélité, la infidélité, c'est dans le mariage d'abord. C'est dans le mariage. Fidélité, na infidélité, et le baramara n'a pas accord. Mobile manière autant la nzela, à mon inde comme moi simoko. Abi ma sœur na lingi na balo un jour. Okoki kolinganga, soki moi si, au lobby déjà na mobile moko. Je paie. Reste fidèle. Comme la fidélité, tu es bandana un accord. Parce qu'on a expliqué accord. Mobali avant d'y un problème à Zoluka, ni bato Zolanda bi fona bala, na kofanda ka monzimbate, fona zoape moi simoko abotelanga bana. Tango akutani nande ko moi simoko eloko aliboso akoloba na moi siwana. Olinginga winga pe na sepeli na yo. Oko zalananga wi na ko zalana yo. Restez fidèle. Restez fidèle. Mais sous soupé token étape à fiançailles. Mobali ata fiançailles na poto. Na peu ces exemples papa boako na poto ba jeune ou na moi c'est na kin. Sokaza soki déjà boyo kana na partenariat wana. Restez fidèle. Moi si ozana poto mobali na tikala na Congo peut-être le capé mukanda rejoindre yo. Là où tu es, reste fidèle. Mobali pe à cause de la poto, moi si il faut rejoindre des arts. Reste fidèle parce que fidélité va l'obelango na ba accord. C'est très important en temps landanga. Accord et sili.
Là où il y a les accords, c'est là où il y a la fidélité. So accord et ça bien té, vous s'attendre à la infidélité. Mais papa bazo de pleurer balobi donc basi baza vraiment mubulu ya koleka basi bazo tonda te basi bazo donc l'église on bazo kende donc l'église on zo compléter l'autre côté mais ba maman so totali bien na kati ya l'église on dit ba ko tondi sa l'église mais lelo ba maman bazo va na kati église mais on dirait lilo banza mezo kota te infidélité. Oui, mais l'autre zo lobana pani na zo nkana ba accord. Ma sœur, na muto azo sambela. Na muto azo sambela te. Soki oyebi ba korti parce que ba corps eza neti to soka na domaine biblique to na domaine sacerdotal biso to benga ngo ba alliance ba veille. Reste fidèle dans les alliances, reste fidèle dans le veille. C'est important. Yango moni lelo yo tant on poser une question qui banani babi batonda te basi to mibali basi babi mibali baso tonda te mibali babi basi to banana basi balobi mibali ba tonda te. Donc pour la mibali azomona ke ils veulent l'infidélité. Amoni kotoyo mami kotoyo bakisi soki Hélène bakotangele bakombo ebele. C'est pas important. Je parle en tant que serviteur de Dieu. C'est pas important. Soyez les gens trouvent mobali na bandi na mibali bandero mibali partout place pour ça na bandi na bandero mibali na la besoin ya bandero mibali to sola na bango ndero mobali komi tungisa manote gauche droite mutu no nente salopasi mutu ane ro chauffer yo parce que moi so nya chauffer yo AVC ozui pe problème nengo za ya moni lelo na zo sa mibali ba veuve ba leki belé na ba église na biso ba veuve so woye barati tala basi bakufela mibali po mobali so lingi ka via loyenge wana mwasi neti biso na Kongo wana mwasi na Kitambo wana mwasi mususu na Delvo falo so ta kote no susu oasko na mwasi na Kimbanteki po su ki sabie na mpasa kote batongi so banda kokuna okezo su mwasi na mpasa banda sikolo kuta we rokota panayo mutampasa so abengi yo oh je me sens pas bien je dors oh je dors pas ande na ndako a Delvo wala muta Delvo pe muta incompréhension aboto le téléphone mbala mon message yo mutampasa mukona ko mono bengi susu mutunanga yebakango nde mukili balwa ba lingelo bul 4-5 no ana bazo lingelo bul na ope bana poto to ebi via poto. Bon, yo fana na Paris. Wana ma mutuno moko ana Lyon. Oh non, ngana yo kaka eko zangana yo tiliwa lokuta ngana yo tiliwa so na moni yo te na la kate. Surtout lelo yo WhatsApp, Imo, ayebi kaka ngana yo ta boy alaki. Na Londres le sous-ça. Alukia musika na Canada. Alouki le sous musika na Jamaïque. Vous comprenez? Motu waza na problème kande romobali. Ya ona ebisi de rombali. Vanda no kimia. Fidélité et futaka. Na suisse pas de romibali. La fidélité paye. Reste fidèle. Na moi si wana to partenaire ou souhaité au vanda nayo. Parce que comme olinga ki, c'est ga kitoko. Comme olinga ki, c'est ga sa nyoso pona yo. C'est important. Yami balé bandeko basi. Naebisi ma soeur. Déjà ma soeur. Lelo yo sert des choses ana wana mibali to tia lokola 7 bien 5. C'est trop. Bon lelo lokola to lobaka ke le kuta est comment nango normal. Le kuta normal mutaso fête à Saint-Valentin na mibali 4 mais les mibali 4 on peut ba yebité. 4 mibali alors moi si a fêté na mibali 4 Saint-Valentin ba habité. So moi si a so bima bien. O yo so mobala vie na ngai, o moni mobala vie na ngai, abimine na 12h. Ba keta so na aldar, ba vandi 13h, 14h. Ne mo ki ba créer rubrique. Na so ka bien te. Akoko sa malade. Moi si wana o critique wana ko ba cité to kela bi bien. Liboum. Ndako. Tanga zongi ndako mteme kiti abengi sikona mususu mobali afina ngai obimisa ngate lelo semfa on a nero luka yo 16h
ta komi na 16h babimi pourquoi abipa na biso mama alingaka te komona biso ti ero to bimi oyebika na mwana ndako uvanda na ti 22 non bobetanga akrepe ribi ata téléphone sonnette azui mama pardon biaja so libéré nga na zo pardon wana pe ya jaibité bo safa bolingo na ngai problème te zonga omoni le Saint Valentin to yino tonka zonga kana taxi wana abengi oya kote na bango yo bandaka lozalaki wa foto mona na soir ngo Saint Valentin azui pe mo ba 20h tibata apazo zila skwa tika na tatu o ba vana ne butu mobimba balamki titongo. Vous comprenez un peu cette infidélité là et comme mayo nulle part. Donc juste pour envoyer ça ndeko moi si pour yo pe mutune chauffeté na mibale ba ko sayo kam moko na nzamba pesio reste fidèle biso ne tolbaka un jour à 4 jours to rozwa kaka mobali wana moniye pantalon le toboka ko négliger été un jour à 4 jours à comme moi 3 pantalons 4 pantalons normal mobali wana non mobali na ngasa na lokote boye problème y a été un jour à 4 jours mobali na bien. Donc ma soeur reste fidèle pour la minute on a loba na oya priaka na oya priaka te fidélité za bongo parce que ma soeur pona souki ça oyebi me ba papa na biso ba koko na biso bande o prier na bonté mais c'était fidèle hein pas fidèle neti biso to net na mboka na biso comme na yibi mo mboka na biso soki déjà yo vanda wana chela oza na chela na chela na bakongo ha neti olingi kaka oyebisi kaka momezola nge ngebezola munu s'il a kebisa pe mama mbweni bamezola munu s'il pe kaka wana bolingo na bango yango wana soki mwana ya pama pasa aye o Aurélie momezola nge ngana za déjà mwana ya nani mwana ya mama nani ja salinganga isa kanganga vous comprenez un peu ça bato ba Holanda biso kala ya kibongo même kala na ba quartier et yebani ke mami wa vanda kuna na coin ya tonton wa uta na kunda yeni ntayera kai et sou kibongo mais le qui parle souté 4 voitures pendant betel retour ya liboso leki a créer rubrique ya mi balé a créer rubrique parce que dans ça a hôtel la bango siko na mutu là c'est PCP ça na kufa. Comprenez un peu. Alors, vraiment, n'a découragé ben fidèle nyos. Dans l'élo, na micro ya Aurélie, n'a découragé tous les infidèles. Restez fidèles, na mwasi na yo, restez fidèles, na mobali na yo, restez fidèles, na msalozo sala, c'est fini. Un jour à 4 jours, et foutana. Ok, merci vraiment prophète, merci. Nalinga qui vraiment to chité na yo talaka musala nzambe, il faut kota na biso pena moi muke na mozindo. Nansi papa ba meke un peu ko loba propos ya Bible. Ba bieza nango permis que mobali abala basi belé. Donc ça nango normal parce que Salomon est moropé abala basi belé. Donc ça nango permis na éviter ceux qui recu ko lobani pona likambo. Merci Aurélie. Dans Koko Sabato Zolanda, je crois deuxième sujet sur le polygamie et monogamie. Donc il côté en a profondeur. De quoi lobby que mobile yakoba la base belé, ba benga bonko ba polygame. Mais tu as occasion na prochaine émission to lobby la polygamie et monogamie parce que yangom teza la page la minute. Na suis à la page. Donc muto souhaité fa vana na mo misa to vanja l'aise. Moko esimbali souhaité. Vous comprenez? Alors, nous aurons vraiment le temps, il y a Kolobele là, et l'eau qu'on a peut-être la prochaine émission. Merci beaucoup, Nancy Bolandi, prophète Condé, prophète de la nation. Donc, qui est sur le terrain pour te payer Sabino suite et fin, avec un peu clôturer à propos de la sujet, n'a infidélité. Sœur Nanga, Mélanie, Mélio. Talakaka, omeka qui on peut koloba petit nanga de longues jambes, Aurélie moi ça pembe, mais qui un peu ko parler nanga mibali, c'est nanga Mélio siko zali, aussi ba réponse c'est pas prophète de la nation, prophète Condé. Et Mary, vient nanga Mary et Meda,
kalongi na leli ya trop tala kaka yo viozo kanate singa toujours petit na zolela. En tout cas sujet lelo ezaki sur les fidélités bino mo boyo ki bomoni ba maman ba paloli mibali pe ba paloli basi donc ezaki tellement terrible donc minga roloba lobezate ser na Alice à l'aise. Sœur Nanga Alice à l'aise et Sikozali, Mireille Mangundi et Sikozali, donc apesi bino ba gros bisous, botikanga te bozala toujours wana po nanga, NJ4 toujours elengi. Sœur Nanga Lili na Maroc nazolela, Sœur Nanga Lamuka, nana vandelio, nana telemelio, Sœur Nanga Lamuka, pesa bilengi comme auparavant, toza toujours wana. Prophète, merci beaucoup. Nansi mo liloba suka pour na émission lelo, ce qui koki ozala. Oui, merci. Lilo Balanga Soukezali, d'abord, merci pour la émission, pour le sujet. Parole Nangezali, la vie, il faut être reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant, et ça m'a bé. Donc, reconnaissance, Nanga, ma casse, mon frère, Oazola Nanga Siko. Son habit, mon frère, Oazola Nanga Siko. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Tiaza Lelo, Oaza Lelo. Pour Dieu est bon, c'est Pati. Dans la touche, donc, président Pati Libondance, mon Pati Libondance. Makambuna zo sala banango kala. Dans makambo zo sala banango kala. Na yebie wana zana mukie penza mwana. Na ange noir na matete. Donc na ange noir na matete. Kuna place na belie. Lelo oyo makambo zo sala. Eza ko dépasser entendement batu. Donc quelque part na kolo ba ke Pati Libondance le président donné mon ngaba bengi boss. Donc il est boss. Vraiment je l'aime de tout mon cœur. Et on a bisio avance na ba idée tu yo sana yango. Combat ko sana yango bien sûr et l'on sur un combat mais vraiment je t'encourage au travailler mais tant aux autres travailler avec allié mon côté hein. Asa yé mon côté Sandrine Balazali parce que problème il y a Sandrine ça grâce au Nzamba Piaki. Ben Nzambe toujours. Ben yé mambo Nzambe. Parce que yende babilo wazanango eza ko aider parce que Bible le bien. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Du bonheur. Donc Sandrine Mbala zape bonheur pour nanani pour naye. Donc juste pour na Sabino Nzamba pambola bino akani Sabino et merci pour na pasteur Daklou. Au moins nous ça na bangwana ba conseil chaque fois c'est bon. Et c'est là qu'on conseille à encourager président Pati Libondance pourquoi aligné qu'on a la trop na ba pasteur. Et ça secret à des chroniques 2020. Mouta sofa na ba scène nzamba ko réussir. Comme vinaye aligné toujours ko luka ba scène nzamba ko fa na ba scène nzambe. Je t'encourage et na yebi que sacerdoce sera raté. Jamais ekoka ko raté. Un jour à 4 jours, tu peux réussir. Le lot, toi, le côté lobby, tu peux le lot, un jour à 4 jours, tu reçois. Le lot, à mon akio pamba, lobby reçoit. N'encourager moutou, mon mukandate, moutou, ça n'a mukandate, wana. Un jour à 4 jours, bah, monona, mukandana. Yopena obalité, un jour à 4 jours, alliance na musapi. Pour oba on zo wana babota mara na ngote. Donc mutuna mutaza na grâce na ye mais comme biso to na kati ya makambo yo un jour rozo. Ya on a bisi mutumoko sacerdoce sera raté jamais ekoki ko raté ekotikala ka ko ratata mukolo morote zamba pambola équipe nyonso ya NJ4 awa dans le sens que ton cette grâce là est manifestée vraiment ma casse. Avec Dieu nous vaincrons, jamais irratandé tout ça. Merci. Merci beaucoup, prophète de la nation, prophète Kondé. En tout cas, na sepeli a trop, na pes équipe na technique mobima mbote, na wana na moni junior Kambo isika zali, mtazo sala pour mona ba image bien boé. Na pesi déjà Isha mbote, isika zali, na pesi yemoko Jolani Mapuya isika zali, donc ba gros bisous équipe technique nanga, sans oublier vraiment prophète de la nation. Merci vraiment pour la invitation de ngolinga qui vraiment na rokuta à nous permettre biso. Ah, vraiment, on a sepeli à trop. On a évité ce côté.
Merci. Ah, merci. Ça va pas pour le- Ah, merci. Peut-être ça va jamais rater.